Lingomba Lamuka libengisaki bana ya ekolo Congo Démocratique kokita obalabala lelo pona koboya bondimami na Assemblée nationale ya boponami ya Ronsard Malonda bo mokambi ya Seni. Mbulamatari eboyaki yango pe sakolaki ete mitindo mipesami na police pona kopekisa botamboli bonso. Lamuka ezali pe koboya mibeko misato mibongisami na Assemblée nationale pona kokonza parquet pe bazuzi. Mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique epesi mitindo ete basalaki mobulu na botamboli ya UDPS le 9 juillet balandelama na bazuzi. Moto moko akufaki na Kinshasa pe mosusu na Lubumbashi pe biloko ya bato bibebisamaki kolanda police nationale ya ekolo Congo Démocratique. Procureur fédéraux ya État ya Miami awana États-Unis bazwi mikano ete ndako moko ya ntalo mingi ya Denis Christel Sassou Nguesso mokangama. Misalam ya bosembo mizali kolandela mwana ya président Denis Sassou Nguesso mpo afundama na kopengwisa million mingi ya $, ya Société nationale ya pétrole ya Congo. Bayi misala bokengi babukaki ndako ya mosala ya président ya cour constitutionnelle pe basalaki boluki lobi mokolo mwa eyenga elobi na liyebisi mosambeli ya zuzi mokonzi oyo. Mosambeli ya Benoît Luambwa Bintu akomi na liyebisi ete bolukiluki boye bosalamaki na kobuka mibeko. Poso moleki mokanda moko motambolaki na ba réseaux sociaux koloba ete Benoît Luambwa Bintu atiki mosala pe mokanda mosusu molakisaki nsima na yango ete baninga baye ya mosala bandimaki botiki mosala mwango. Mokambi ya ndako ya mosala ya Benoît Luambwa Bintu awanganaki mokanda yango pe akomaki ete Benoît Luambwa Bintu atiki mosala te pe azali na poto pona lisalisi ya nzoto.